Nazana ndeko nanga mwasi atika bana 4 na Kinshasa. Azana bana 4 bana ngo vraiment bazo souffrir. Ndeko mwasi lokola azana motema ya pasi albi akufela papa na mama aza orpheline de père et de mère. Yaya boyo kali solo pasi. Yazo tuna soki ye mtasali mabe na suka eli solo oyo to eza ndenge nini bo sunga ye. Po eza na batu bisu bakoka makambu te. Eza na mutu bisu problème akoka yango te. Po sœur na bisu wana aza tellement fragile. Tango betela li solo olela. Abotami na papa te na mama te. Akoli na papa te na mama te. Aza orpheline de père et de mère. Muta kolisi sœur na bisu apesinga li solo noko na ye. Donc noko na mta kolisi ye. Na Kinshasa bazaki na quartier moko pe ya moi bien na Kinshasa. Ti ba ya poto se noko na ye mta ya na poto. Donc noko na ena mwasi noko na ena bana noko na bango bazalaka awa na poto. E ko sala que ndeko mwasi tangu bakuta na tonto wana tangu azupe zemi tonto na mande ko swana ye ke ndenge zaboye. Ngai nazana ba famille na biso ezaboye mais ya nanga moko ndeko nanga mwasi atika bana 4 na Kinshasa bana wana penanga na sunga bango bana wana bazo souffrir. Bonsoir à un bon tonton papi Tumba, je salue ta présence. Bonsoir à toi, bonsoir. Abi kengam na sunga ka bandeko na biso na mère na biso mama na nga na Kinshasa tuwanga na sunga bango et ça la que na ngai mukanda pena ndenge zate na poto liboko moko na okoka penzate. C'est vrai que na ba cousin na nga awa mais famille na nga penda bana mama na nga na mama na nga bazaka na Congo. Ndeko mwasi alobi miss na koli. Merci beaucoup papi Tumba, un bon tonton, merci pour les 200 étoiles papa. Abi miss na laza mutu moko nazaka fragile na linga mutu naza fragile na koka muta souffrir te. Tangu na yoki mobile alobi na nga bongo na mbongo na nga kaya mukie wana o kaka leta futa anga na koma kolongola mbongo chaque mois na tindaka na Congo po etangisa bana wana 4 bana ya ndeko wa mobile na nga ngai mutu na sokipa na bango. Nazwa charge abana wana. Po na mona ke bazaba orpheline. Nga mopelo kwa na mona mama na ngate mama kufa kala. Na kokaka komona te. Et ko sala ke tova na bien na mobali la famille. Abi tova na bien na un bon tonton nga. Et ko sala ke mukolo mususu na zemi na boti mwana. Ta na boti ba ye ko déclarer mwana. Media Medina. Pourquoi toi ma chérie? Mobile na nga déclarer mwana. Tango a déclaré moi na boyebi ka na poto nde masolango etambolaka bapesi mwana bapesi mobali mukanda bapesi mobali mukanda na sima ya mwana abi miss tozo vanda bien na bisi mobali ngali bi papa ngai nazu mukanda nazo débrouiller yo pe ozu mukanda est-ce que toko sala teke to sangana ensemble to vanda ndaku moko Maria ba bénédiction, merci pour le 200 étoiles. Abi mobali, est-ce que to koki ko vanda ndaku moko pour tout ça la ni to économisaka, to travailler ensemble, to za la uni na kati ya couple na biso. Mobali alobi te. Ngai na koki te. Yo zala no na makamno nga zala makamna nga po omoni mboko to vandi l'état bino bozala ba privilège ebele basi. Yo na lingite bakata makamna yo ekosala bien te. Moi ça lobi nga eko déranger na ngonga te. Moi mbonga mukie yo kutozaki na mukanda te. Nazo supporter nazo ndima yo. Bongo leo komi na mukanda mobali aboyaki. Ya boyoka. Mobali atikala ki ko ndima te. Ndeko moi ça bito continue ka bongo miss de miss. Eko sala que na eko koma na zemi ya mwana mibale. Tant on a comme na zema mwana mibale tova na mobali malgré azan adresse moko te nanga kaka nde masolango etambolaka mais na vana na mobali mais mobali nanga aza genre mibali oyo soki akutani na batu oyo ba camarade nanga akoya pa nanga roloba boye miss yo komi camarade na fi wana kozala na ete yoza mwasi kitoko yoza na bandenge moboye fi wana atongaka yo kozalaka na bango te aza genre mibali akabolaka basi na ba camarade na bandeko na ye. Et moi si on allait à comment comprendre le comportement mobile qui bizarre a comment qui même ko kate la mobile na ba manga. Thank you very much Junior Kaipangi, merci beaucoup.
Magui Matondo Pia, merci, bonsoir à toi aussi. Ndeko moi sabi, Miss Mobile nanga za jara mibalo bazaka diviser pour mieux régner. Donc soki azaranga akokene na ba camarade nanga mobali azokene na ba camarade nanga kolobake moi sinanga tonga kabino afinga kabino ko kabolanga pena na famille nanga ko do genre mibali moko bongo. Tango na ko comprendre que azana ba comportement bongo na yebisi nga soka yo yebisanga ke ka kamano atonga ki au moins na yebisi ke te. Merci beaucoup te ka jenaba. Na moi na lobine te ngai kama na nga tatongi nga eza problème te na kolinge ka ndenga zali na lingi na ngai te okabolanga na bato na koma ko mema mobile na nga na ba lire wana et ko sala que prenez les enfants et ko sala que mobile wana ndeko mobile na nga mukomsusu to komi na bana mibale donc to komi na bana mibale to vana na mobile na ndako mobile ayebisanga ki azara na camarade na pirier mo boye ba kola na ba salamba ya makambebele azana Kinshasa. Et que ça qui me comme surtout va na mobile na ndaku na moni téléphone ya mobile nanga e sonné téléphone na mobile nanga ezo sonné mobile azo yambate téléphone ezo sonné ao yambate yelobi oh papa téléphone na yo ezo sonné ozo linga ko yambate po na nini. Merci beaucoup Fanny Kanga bolimbisanga bato na so bazo souhaiter nga ba joyeux anniversaire. En tout cas, ceux qui n'a répondre sur côté parce que na koti pe na katali solo, bolimbisanga na ko répondre bino ata na commentaire sur la site sala direct s'il vous plaît. La famille mais bon continuer la bino ka ko souhaiter nga c'est gentil. Alobi mobile nanga na ebisi papa yamba téléphone na yo téléphone ezo sonné bazo benga yo mobile nanga zo boyo yamba téléphone alobi eza camarade nanga to chaka eza papi na Kinshasa mutu azo benga nga oyebi bata Kinshasa so ba bengi yo ezalaka makambo mbongo bobo ya lobi oh tant mususu eza mbongo te tant musu bani ba yebiso makambo mobile aboya kiko yamba téléphone ya Kinshasa tant aboyi na eko yamba ba vai na bon moi c'est habito vai na biso pe normal mbala moko lobi nango mobile eko mona na Facebook na ye nde balobi ke camarade na ye ya Kinshasa pirier o atika na Kinshasa akufi ba mobile moi si na muta bandai ko benga parce que mobile akoma ki na dernier souffle alobi ke benga camarade na ngai o na lingaka mingi benga camarade na to chaka papi benga papi pona ebisa ke na komi na suka et tonton na biso ayamba ki téléphone te abeta ki kaka mama que alobeka na mama que ah na oyamba nga téléphone te za bato Kinshasa oyebi bato Kinshasa ne ba déranger ka biso na mbongo. La famille de Miss et ko sala que tonton na biso lobi nango na tongo aye ko mona na Facebook ba komi ke camarade ne intime akufi amonyongo pa ba master na mususu. En tout cas ayoka ki choc ayoka ki pasi makasi tonton wana ayoki pasi aye ko benga mwasi na ye asisi musala zongi na ndako abina mwasi na ye yaka kotika nga to kene na ba cabine to benga ba na benga na Kinshasa na ye ba makambango et s'est passé ndenge ni camarade nanga akufi. Merci beaucoup Dini Medes. Merci beaucoup. Oyebi siko la famille et ko sala que boyo kali solo pasi ndeko mwasi alobi Miss de Miss tokena mobile nanga na cabine poto ke ko benga abenga po yokai choc master na ye akufi master na ye penza kaba na ye penza d'avance. Merci pour la bateau bazo partager na bateau ba ba cœur na ba gêne eza vraiment somo la famille eza somo na passe tangu ndeko mwasi baki na cabine mobile sikwa bani ko solola babeti numéro ya Kinshasa tangu babeti numéro et ko sala ke ndeko mwasi mobile bani ko solola bengi sikwa ba master na ye. Ah, moto ndenge nini makamni na zoyoka na moni to chaka vie zo na moni zoro akufi babi me oui zoro akufi zoro bengyo mingi zoro akufi alobi ah me zoro akufi ndenge nini babi zoro belaki zoro komaki na suka zaki na posa bosolo la yo oyambie na fonte mbala moko ya ba camarade ya papi ya papa wana papi mbala moko ya ba camarade ya papa papi alobi na ye moto ndenge nini yo tika bana awa na Kinshasa
okisokipa ata na bana te. Otikaka bana na oboye na Kinshasa. Mbala moko tangwa yoki bongo. Tonton papi asanini akati telefone. Tangwa akati telefone. Mwasi na ya lobi. Oh! Okati telefone pona nini? Donc yoti ozalanga na Kinshasa tito vana na yo nzoka na Kinshasa obota. Ote bango balobi teke na bota. Kolanda ete nenga lobi nga na bota te esi nga na ebiso ke na bota albi papa. Camarade na yo ayebisi yo très bien que otika bana na Kinshasa pourquoi o répondre te dango yoki bongo okati téléphone. Mobali abandi ko beta mundo. Nga nazaka na mwasi te, nazaka na bana te na Kinshasa na pe na mwasi te. Na yebisa o deja na sina solo la na yo. Mwasi alobi bana oyo ngai na tangisaka classe. Bana 4. Nzoka bazaka bana oyo ya yo tika na Kinshasa. Mobali alobi te, nga na tika bana te na Kinshasa. Nga nazana bana te. Ndeko mwasi abimis na yo ki pasi ye matinga na motema. Mais comment na vai na mobali oyo akokai koyebisa nga vérité ya vie na ye soki na kolinga ye na ko continuer kolinga ye soki na koboya na koboya. Mais mobali abombelanga nga na futelaka bana moko boye na Kinshasa classe alors que bana wana mobali akosanga ke eza bana ya mwasi akufa. Nzoka eza bana ya mwasi akufa te eza bana mobali na nga tika na Kinshasa. Abota bana 3 na mwasi na yemoko na Kinshasa. Ba papa nini sala rabino? Ata na ba couple na basi na mibali. Mwasi omona mwasi na mobali bovani na kati ya couple mais boza na ba mensonge. Boza na ba secret minene bobombama. Papa papi yote papi tumba yote papa papi na pesika exemple. Nani tuna papa mama. Bandeko basi pe mibali po basi ebele pe bana ba secret makasi na kati ya mabala na bango. Basi ebele ba bombela mibali ke ba bota. Basi ebele ba bombela mibali ke bazotonga. Basi ebele ba bombela mibali ke basala ba makele ma minene. Mibali koto pe ba bombela basi ke basi na bango ke batika basi na Kinshasa. Mibali ebele ba bombela basi na bango ke ba bota. Nini sala kabino omoni na couple tozana eloko akopesa rapenda ko ganga akolobaka te la famille. Na debi ya libala, na debi ya relation, soki mutu alingi yo tonton. Mwasi biso basi tozana biso faible, tozana biso na motema munene, soki tokute na mutu mobe motema na biso esepeli. Soko yebisinga kwa na bana na yo, na oboya ote. So ina linga yo, na olinga yo. O comprendre? Lelo kutu tozomona basi ebele ba koma ba femme seule. Mibali moko boye bazana basi na bango mona pa kabwana mwasi mo bayo kokota libala na mwasi wana bakomi pe kovanda ayebise pe ke ngana mwasi na ngakuna esimbite lelo biso tozo kipela biso te libala eza soki batumi bale ba solo libo yokani tokolingana ne omona mwasi azoloba azobombela mobali ke na Kinshasa za na bana 3 azosa mobali ke na aka na mwana moko siko comment mutu akoki ko niye tokobomba bana na ye. Ezapi na ba tonton mingi azokele kolinga basi na Congo mazo bake ngana mwasi na ngato divorça to kabwana yalala ka koto ngalala koto na na bana te mutu oyo bano babimi na nzoto na yo bana oyo bazaya yo comment iko se passer na mutu a mwasi na mobali ke oyo niye bana pona kaka kolanda bolingo to pona kolanda mwasi mo interesa ni mukanda to interesa ke na China petit wana nzoto to na ke soki pe na ke nanu nazwa nanu mwa stabilité après na obengisa mwasi nanga na Kinshasa non to ko vandisa libala na mensonge te to komi ko vana na libala moko ya ba mensonge to so vana mabala moko transparence ezate kitoko ezate na mabala na biso. Eza nini yango ko ili batu misusu omoni ba papa boko bomisaka basi ebele boko bomisaka basi ebele na mukili oyo basi pe boko bomisaka mibali ebele na mukili oyo po ezana ba papa misusu balembi na bango pe bakamba ba mama ba papa misusu bakomi kase bakomi na ba poema mitu ba papa misusu bakomi ko loba loba ba papa misusu ba craquer oyoka nini mama eza nini yango yaya
Tozo comprendre tokomi na motema moko makasi na ba couple na biso na ba vie na biso. Pourquoi tout ça? Kobomba bana pourquoi? Mutu alingi soso akolinga na maki na ye. Tango yozo bombela muninga ke obota bana 4 na Kinshasa. Ndeko moi ça orpheline de mère et de père. Ayebi pena masola mibali bien te. Yo kutani na ye ozwi mwasi na yo moko boye. O bandi ko lamba fi wana lobi ke iya zana ozana bana te bana na bazan Kinshasa bazaba na yana yo alors que baba na yo. Ndeko mwasi lokola za mutu akufeli papa na mama mote mama wa akomi kotangisa bana wana na ideke bana eseme ki na eba kufa pasi ya ba orphelin. Tala isika bo memaka ba makambu bino moko na ba vina bino bobanga rape makambu ko yaya. Soko lingi soso bokola maki na ye lia ki na ye. Bozo kokala mbilo makamte me bolinka makambu. Ndeko mwasi azwa ki shock makasi ayoka ki passe tango ayeko découvrir ke bana wana baza bana mobali. Et ça là qui est passé abimis na leli. Na otu na mobali wanga nazo insister te. Baba na ngate, baza bana yana nga, baza bana ngate, baza bana sœur na nga, na yebisa o déjà. Bocha ba pleure te balobi bocha signe ya mawate ya kolela te bocha ka ba cœur. Magui ikote bonsoir à toi. Lisette Laslo bonsoir bocha ane ba cœur hein. Bocha ka ba biloko ba mawate ko zolela ba oya o signaler direct. Maya Kapongo bonsoir vraiment. La famille ndeko moi sabimis na leli tellement na leli na oki pasi mobala tinga ka bongo na bengi mama bokilo na Kinshasa. Na bengi mama bokilo na bi mama. Oyebi nga na kufela mama na koma na yo lokola mama na nga na koma na yo lokola mama na nga abi miss wana naza na zemi donc zemi na debana na zemi na libumu pasi e matinga na bengi mama na olela nga mama nga na ebi mama na nga botanga ite mama tika nga mukie yo koma mama na nga mama soki likambo ezali yebisanga mama bana oyo nga na tangisaka na Kinshasa bana wana 4 Nadine Jérémy Joël Junior baza bana ya nani nzoka mobali akotisa idéologie ayebisa mama na bango ayebisa bandeko nyonso basi masolo nyonso ndenge zotambola ke un jour soki moi ça découvrir ke bana baza nga bino boboya bolo bakake bana ya ndeko na biso moko ya mwasi akufa ibatikala ngam na sokipa na bango ndeko mwasi abimis na bengi mama bokilo breken bayaka motema te divo ka garçon référence bonsoir abengi mama bokilo abi mama boye aolela mama lobi te mama kolela te konyoka mate wana baza bana ya ndeko na ye mwana nanga moko a mwasi akufa tikela nga bakoko wana bakoko nanga oyebi bajara ba mamo babetaka boye bakotela bana bangwa mibali azobeta tolo abi wana bakoko nanga mwana nanga moko a mwasi akufa kaka boye yende mutu atika bana wana abi te mama ozoyebisa nga vérité te mama nazo sentir lukute ezali mama wana wangani ndeko mwasi abimis na kati na bengi belle sœur leka mobali na tuni ndeko mobali ndeko mwasi yoza mwasi lokola nga yebisa nga vérité bana oyo nga na futela ka ba minerval ba classe baza bana mobali na nga lobi te baza bana mobali nyote ma belle pourquoi zo se stresser biso to lingaka yo baza bana yaya na biso famille elobi ndenge ko loba ndeko mwasi alobi miss de miss tango ba yebisinga bongo oyebi ke na tiki mais nazo continuer ka kofutela bana na classe abiti nazo loba no boye na futela bana na 4 classe bana moi ya mobali nanga moko mobali nanga botaka na fille moko boye na jeunesse bayaka kotika e moko aza bana misatu wana baza bana ya mobali nanga na Kinshasa za na bana 3 na mwasi na Congo na bana wana 4 ngas comme natangisa bango donc na bimbi lokola mungamba azunga lokola mwa mutu moka sakai nanga nga na oyeba te nakangi motema na bosani nazo continuer kaka kofutela bana wana classe e ko sala mukonsu mobala vandi singa alobi okoma na bana 3
mbongo ya social ekosala nini ekomata. Nalingi obana okabola 50% ya mbongo ozo recevoir awa ya bana otindela kape bana wana na Kinshasa. Yalobi na ndenge nini ngai fona bana kotinda mbongo ya ngai awa na ndaku na bana o social leta zo pesa biso na tindela ka bana wana na Kinshasa. Bana na ngati mna bota bango yo muto bota ki bana wana okofutela bana okolandela bana wana. Siko na ebite tonton wana tango alobi bongo alobi yango na idée que lokola nazo botisa yo awa na poto. Donc mbongo ezo mata. Yo oko s'enrichir, yo ozo koma na mbongo ebele. E bana wana o babotami awa baza bana nga opena Kinshasa kuna baza bana nga donc kabola ka 50% katikati ya mbongo otindela bana wana abi miss de miss na boya na telemela mobali na kosala ngo jamais eza responsabilité na yo. Tina futela ka bana wana kutu classe pona motema mawa ponga na za orphelin nenge okosa kingai. La famille de comment ça bimis to continue na mobali bongo na ye komona ekomi na baton moko aza jara ba mibali oyo basala ka makambo na bango ye moko oyeba makambo osalati ba jara ba mibali oyo na ndaku akabakate apesa kapenda te mengalo kwa na nga motema munene na kipaka na ngai te tova na kana mobali wana bongo e ko sala que la famille abi na komi sikoyo ko remarquer soki mobali abimi omona akoumela so mobala kende ti ba Carrefour ake osoma baguette pona lia baguette mingi ta on a komé na zemi ta on a zaina bana mibale na komé na zemi na nga wana na tongo mukomsu na 9h na lamuki na si mobali nga bi papa zwa mwa mbongo yo okende osomela nga baguette pona lia na bana mibale mike ba otumisanga na okokate ndeko mwasi azumbongo apesi mobali tango apesi mobali ake na Carrefour. Tango akena Carrefour abi miss mobala kena na Carrefour na 9h kosomela nga baguette Carrefour eza musika te na ndaku tovanda mobali ti 14h aoyate nga na zemi na nzala na linga baguette mi mobala aoyate tant mobala aoyate na comédie ko remarquer mobali soka bimi en tout cas aumelaka mobali soka bimi azaka mutali kolikolo mais na olandela na ngai te e ko sala que na ba 14 na vana ina bana mibale moko ya bana nanga asala a température makasi mwana nga moko azaka na fièvre makasi soit sali fièvre matrapelati na ba 40 na remarqué que mwana moko akomi na fièvre makasi mbala moko musana banka maloba azui mwana abandi ko benga mobali na 14 na téléphone mobali abimé depuis 9h pour somelo baguette abandi ko benga mobali mobali abi yo kutuni ozana so na yambi yo lo baba na nga 4 bazana Kinshasa ba ye poto yo kutuna ko yambote pona nini mobali akoma déjà na makangu na quartier o bavandaka ba makangu ngwa bango ndenge nini bande kona biso ba utaka soki Grèce bandeko ba utaka Turquie Grèce bokoti na ba pays ya Europe ezaka na pembeni na bino siko tonton wana bango bazana mwa province moko bavandaka e ba sœur na biso wana ba uta ba Grèce bazana foyer moko ezalaka wana pembeni na bango bozo comprendre makambo ndenge tambola ba facilité siko foyer wana ezana ba fille moko bazaka wana nzoka moko na bango akoma kobima na tonton papi tonton papi akoma so babimina mwasi il faut précipiter il faut na zonga mbango po ke eta la deuxième bureau mwasi olandela po basi toyebaka mais moko oyebi mobi anana na tante to vina ye to ezabwe mais moko siko ba bêtise ma beso komo leke bele na ndaku to komaka na ba 6e sens po yeba ke tangu mwasi na mobali bokomi ko sangisa nzoto ezala ba biloko mususu ba ko yebi sote mais tu vas sentir ça. Basi tozala ngolu wane bele o senti que mobali on azala kanebo aza su yango te mobali aza trop téléphone mobali aza trop privé mobali soka bimi a olinga kaka aumela to soki to bimi na ye akomika motema moto azonga na ndako mobali akoma na système il faut luka bua kaka poubelle na butu mama misu faut ezala ka ga faut zaka moi éveillé
tolobi te ke tokotamwa na bango na poche mais landelaka mwa muke po vie na yo pesa na danger yo za na kati ya libala vie na yo pesa na danger po tango bapapa bazokende libana bazotambola yo lobi je m'en fous moi je calcule pas nga na mbongo na nga nasalaka na nga nakolanda mobali te mais ozovanda na mobali donc tozalaka kaka na posa mibali donc tozalaka wana pona kobondela pona mibali na biso pona kointercede pona mibali na biso